Bon, salut, bonjour. Mbote mingi na balandinho surtout il y a B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, car nina yo sabino. En tout cas, vous supportez biso, hein, mikolo, biso malili, mu pepe, togomina. Balinga ngoni na anglais, oh. Printemps de ngoni za mu pepe. Mama Kimia, yaka nan pardon. Printemps de mu pepe. Biso atokomi na spring, c'est-à-dire mon pépé malili moko la grande famille de B52. Donc du coup, je ne sais même pas comment je peux vous expliquer, mais tellement que vous servir, c'est notre devoir à nous, Yangoana. Tozo ya toujours pour nous servir bino. En tout cas, la grande famille de B52, la mignonne officielle, ce que Salim Balano ya liboso, na kati ya chaîne OEB52, la mignonne officielle. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les biso liens et ça la biso plaisir yamakasi. Kobo sanate ko appuyer cloche ya notification et ça na sewana. Ou appuyer cloche na ya notification de façon que à chaque fois que maman B52 a obando koti sabilo ko ozalara toujours update, ozalara toujours mutu ya liboso ya ko zalaka informé. Voilà. Famille Bota, boza. Na seki pona na kandate la grande famille. En tout cas, avant na banda na ngeno na remercier bande ko nyonso tu ya famille Bota. Na remercier bino mingi nzamba lola apambola bino bisika nyonso tuzali. Je vois ma maman Clément Siliki, je vois ma maman Winner, je vois Esther MM, je vois Jemima Mavungu, je vois ma Gloire Luzubu Boza tellement ébélé que nalobaki lelo penza to meka ko solo là to parler sur deux points na mona ki ndeko na biso Laetitia na ochela bino ye hein, sous forme ya audio ka ndenge dala ndeko na biso Laetitia lobi sans ko banga poye der alobaki ya banga na mututi azaka vraiment véridique oye utaka mutema na donc c'est-à-dire vérité polele vérité polele elle a essayé un peu de parler sur tout ce qui se passe ma camion surtout n'engeza ko s'est passé ma camion n'engeza ko leka na otie la biso vidéo ya ndeko na mais audio pardon ya ndeko na biso Laetitia na otie la bino mais après mais avant non wana ba félicitations na na famille Bota bande ko nyonso famille Bota ba félicitations na bino ka ndenge tolobaka que mama oyo azana motema ya monene même na banda kuna biso maman atali pesa moko ya baka 200 bana baza 7 maman a osala par tous les moyens akabola lipa wana ekoka bana na ye mwana azwa morceau na ye de façon que ekanga ye ata journée ti jusqu'à ce que barozoma matembele barozoma pondu barozoma Thompson pona kolia. Merci beaucoup à toi Belvi Kondi la patronne balobi la poutine de l'écriture moi si moko oyo na eba atendenga ko expliquer le lenge nae. C'est vraiment une dame oyo non tu la biso vidéo moko non tu la binango c'est-à-dire Bellevue ayambi ba comédien à restaurant nae la famille moi si oyo Bellevue quand dit la patronne malgré les insultes malgré tout ce que les gens peuvent dire à son propos à son sujet, mais elle est toujours là pour faire son travail. Elle est toujours là pour nous la bolamu. Pour nous la bolamu. Elle ne s'occupe pas nenge maman nabiso. Comment écoute nani Charlotte Dipanda. Alors ba insulte na ba injure ya ba réseaux sociaux et taliété. Donc nazomona bella le lenge ya basiwana, le lenge ya batuana, elle est toujours focus. Na musala na ye. Tout le monde qui sœur Marie-Hélène et les kakiwana. Sœur Marie-Hélène et les kaki en tout cas film moko et ça la réalité. Bande ko belé bazanga nzoko pona likelele. Bande ko belé et belé je vous assure bazanga banzoko pona likelele neti ba sœur na biso Marie-Hélène. Film na biso sœur Marie-Hélène et silaki. Lelo déjà lelo toza lundi le 16 le 16 septembre je crois bien que 16h30 heure de Kinshasa tozwa déjà film na biso ya sika o tozali kozela maman ndenge kaka atika bana balala nzala te
film na biso ezoya tozozela yango maboko polele po biso tozelaka maboko polele tozelaka bafilme na biso maboko polele famille libota tozala focus tozela filme na biso opération ka 100 na chaque épisode ka ndenge ezalaka vous partagez c'est-à-dire partagez au maximum. Partagez au maximum. Au maximum. En tout cas, la famille, tellement que yé l'anglais na kimukolo, article na français, des fois na place à l'en là, na place à là na les beaux comprennent ranga. Bon film rangate. Parce que tout ça d'ailleurs français était. Malgré tout ça là colonisé par les français, mais tout ça pas français était tout bounana bisogno surtout. Donc, la grande famille de B52, la mignonne officielle, non, tu sais, la bino, audio et Laetitia, mais qui pense à expliquer sur cette affaire, bah, faire n'enga ba makambango, et ok. N'enga ba artiste, bah, zo zalaka humilié, n'enga ba artiste, bah, zo. Bobi, mon boutou péchanga, la péchaleur vers boza. Ba peshalo verso boza boya awa bo vanda na ba li balé bozo ba espace liboso to tikela na ba la famille bota ba peshalo ver bozo deuxième ba bo vanda mobutu peshanga malgré azala kazala na été oh film kingandi ye wana mais miniature et kezongi miniature mobutu na bango peshanga Ursine. Na oche la biso vidéo moya ndoko na biso Laetitia mais qui penda ko expliquer ndenge nini bandeko basa ko finga ba audio eza ko bima oh kutu Gomez oh kutu Bella oh kutu mais na suka nango sans suite la famille de B52, la mignonne officielle, n'a pas de mingi, non? Tu as bien audio, ça bien audio, je crois qu'il y a 30 à 45 minutes. Bon, là, on a surtout pour comprendre qu'est-ce qu'elle a voulu dire. N'a pas biso yango a na B52, la mignonne officielle, parce que n'a bien que bozala wana bolinga bozala update na makambo ezoleka. Nakobenda kaka bana famille bota, ndenge ka mère ye moka lobaka. Elle est tout que non boye mode naturel car des cas ils arrêtent. Zambalola. Nega bela emoka lobaka focus na musala le sambo nzamba ko sala ngolu. Objectif na biso, but na biso na kati ya internet, ba film na biso na Bellevue télévision, tous à la focus na yango. Film na biso asikezo kota lelo en tout cas tous à la wana pona ko accueillir yango tous à la wana penza pona ko accueillir film na biso na zuti la biso non cette affaire pour batu musu bazolo bazana ndeko moko abenga kinga lobi mama B52 botika ko loba bakambwana poso ki ba audio bimi ba audio moko tezali bomi tungisa na binote elo mo peut-être na ba audio yango wana elo mo tasika ezala Bellevue article la ka Bellevue. Ursile Pechanga article la ka Ursile Pechanga. Mea culpa Baby mea culpa. Bangole nyonso tu baza kuboza wapi mea culpa, disculpa. Como entendero? Você fala. Bellevue aquele pessoa no niveau mususu. Oh my god. Bellevue como eu kusanga na portugais? Mana. Você fala. Bom dia. Tu que não é bom tempo. Vou dizer que português. Português é coisa na filme. Mana, você fala. Oh, Deus, obrigado, mana. Deus, obrigada. Ah, Bella, não. Nzamba pambola Bellevue na ba inspiration ki toko a chaka. Toyebi ke na filme oyo mea culpa oyo. Mea culpa, ça baba disculpa, na bike disculpa eza excusez. Mea culpa wana ne wana fo bela ya ko expliquer biso. Bellevue fo aya ko expliquer biso mea culpa wana. Pourquoi mea culpa? Toko comprendre yango, toko découvrir yango ensemble na kati ya Bellevue télévision. Lelo déjà maniange zo banda.
manianga ezobanda lelo na télévision tokozala wana focus travail musala nde eleka maloba na ebele musala eleka maloba na ebele na otchela biso siko Laetitia ameki pena ko recadrer a recadrer pena bande ko nyonso o ba oleka pona koloba mabe pona Ursule Péchanga pona koloba bato ba na besoin Ursule Kabona na Bellevue bato ba na besoin Ursule Kabona na Gomez bato ba na besoin nungu ekota na monde artistique lisusu déjà tout le monde a déjà que eza na komoko boye oyo kana raté mais lelo auto comme komona bato ba comme koluka beaucoup plus ba artiste na biso ba dinda ke ba propulser. Donc du coup na otika biso to meka kolanda la famille bocha matoi bolanda très to fongola matoi na biso to landa nini oyo ndeko na biso Laetitia aeli biso na mokolo ya lelo to landa yango biso nyonso ensemble. Et puis nga na ozana biso na ba audio wana na ozana biso to meka kolanda yango tous ensemble. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nzamba lola apambola biso balobi attention ça va kuna maman attention ça va attention ça va. Abonnez-vous massivement chez B52 la million officielle, aimez, commentez, partagez le lien et ça la biso en tout cas plaisir ya makasi tolanda biso surtout Laetitia a tetoli a saboli a lobby o esengela ki koloba sans kobanga parce que ye a pema kana sali peka mutute pema kapena sali kolo mutute. Suivons tous Laetitia amiki ko expliquer situation nyonso na eli pena bo solo puis na ndenga bo solo pena na bobu kanate boyo kango bo comprendre que na kosa kate na kosa kana ngate na temps kosa te na pena temps ko inventer makambuti en plus ne bozana boyebi ke ebele boyebi vraiment que l'état pena na véridique makasi ebele pe boyebi pena que l'état ndaza bongo an intérêt moko te ya kosa to ya koloba makambu contrairement ya oyo ezali boyebi pena ke oyo alobi wana yango wana eza solo parce que ya mieux placé à koloba makambu wango ba makambu na koloba wango il faut ozala mieux placé. Vous comprenez? Ba makambu bande konanga pona koloba ba makambu faut ozala bien placé. Pona koloba ba makambu il faut vraiment ozala ba pesio autorisation ba permettre yo so c'est là kaka makambu po oloba kaka makambu na yo moko zo bunga naka eza mabe. Chef na bino yeyo moto ena vérité na tikela bino titre lobby amoni pe belé bazaki déjà wana yaka loba sala zonga kende je salue en passant toutes mes communistes bayanga ba communistes za bayanga. Voilà, je suis la maman des communistes, je vous salue de partout où vous êtes, je vous aime beaucoup. Nzamba sa bino bolamu ebele, nzamba batela bino, nzamba za bino partout vous allez. Famille Bota toujours focus nde bino mo bolobango. Apesha lover toujours biso kutu. Bango kutu focus te bango baba. Bango nanga na kati ponga pe basi bakotanga na kati wana na apesha lover. Voilà que dans la famille Bota parce que tout le monde est famille Bota sauf exception quoi. Voilà. Naza mama ba communiste na mama bato nyonso balinga musala bato so balinga art bato ba bebisa art bato bazala pa polémique ezanga tina te ngande mama na bino IGF na bango Laetitia Mwamba officiel muto akosaka te yaya na titre boka kinga bongo koloba ki lelo to beta na bino lisolo ndambu ya ba audio. Voilà ya on a ki na malembe tito okoma wana côté to okoma déjà. Il y a les bossons à la étape boyebi. Première étape, première étape, tout sur la première étape, et ça bon étape oyo, ibino nanga to yebi. Étape à soni. Bino nanga to yebi. Étape à les bossons, obino bobengi soni. Ngasko lo kwa na ma very, tout sur le long bon to ke na bon
N'était pas songi et là on y a remarqué qui. Na remarqué qui ka collègue mon ka son la collègue na yi. Voilà. Parce que ndebi sonyo sotozala awa. Ndebi no moko boyebi ke lobama déjà que tout le monde est hypocrite. Non, tout le monde n'est pas hypocrite. Tout le monde est faux. Non, tout le monde n'est pas faux. Tout le monde est... Non, tout le monde n'est pas humain. Bon comprendre. Chacun, chacune a un nengé à fonctionner. Tout le monde est bon. Yaba bina vie pour vendre na bat o melana bango o yeba ko patienter ko zela ko mesana il faut yeba muntu wana so yebi muntu wana bo vanda so yebi pena oza la maîtrise à muntu wana bien bo vanda na bino longtemps mais so dona na maîtrise la été bo vanda te bo umela te c'est comme ça première étape et kena kisongi bandeko to solo la bien na bayo nyonso bazaka na nzala na esa bino bo ara banzala ndi banzala oyo rêve ça bino kaso bo moni mukinza moko kuna mukie boke mbango lo kwa bangulu lo kwa bizengi nde na benga bino ba o basala banalize la con to beta di solo ya kisongi nde toza bo biso to yebi kie toza na ba génération neti nga ko misanga ma mukolo ma koko mutu munene tout sala na nzima nanga mais to yebi biso nyonso ke to na bato to benga ba yaya ezala na musala ezala ba âge mais entre temps toi ba collègue de service to yebi ke to ba master entre temps toi pe na ba bureau to yebi ke o ba bureau o base vous comprendre ni singa pe na ba base nanga ana ba base nanga ba na omilu fwa kenda ba copine momoti na ba base nanga décor ilonga base nanga voilà nana ba base nanga Roger Kalala na mobala na omilu fwa kenda a base nanga alinga kute ba finga nga alinga te voilà magaza ada muninga ba ya bato ba finga nga pour batanga ba classe bazala c'est un bon type Roger Kalala la sakio ba ko balinga soignement te bango so na soignement ba ofinga o bonke ba finyo ka Roger Kalala mon collègue mon ami mon frère so la raison ba fingelo net nini taka niveau Roger Kalala na kati na mon niveau moi makabunda ba kisongi na continue na partie na opona na robunga ngomukie parce que en passant biso no so to se connecta to yebani to yokanaka voilà Roger Kalala na esa gyo bango ba finga kaka bango ba incompréhension te bana ba to incompréhension pourquoi ba continue la message ne bo solo la ki soit disant na bato ngo mais na yoka quand même na ndambo da yoka ki Roger Kalala bango ba compréhension te ba incompréhension voilà ce qu'ils sont voilà côté ba memi yo suka ba fingi yo bango ba bongo yo tango kena ngone cho na soigner na kena ngona na bongisa mwa ndambo bango baza ba imbécile ba mambo wana te ba imbécile ba oya ba fingo ponga na lo bango bien na clair muto nyo sa finga ka muntu a imbécile neti nga bilo no finga nga na bendela ngo bino moko fwa 10 000 etala nga te donc bino nyo sa finga nga soki neni mutu soki mabete lo mabeto na senga bino zo nga babitala tala bino mo mitala ozinga o che photo na nga ozinga o telemisinga o mitie ya yo moko fwa 10 000 nga na bongo nga penda na sina baby sina nga mutu na nga pese beba na ngozala na mo bien ti mais sauf que na mo mutu na ngande na boy na intellectuel nde malade ngai na banda kuna biso babiki na intellectuel malade d'après ça na ngai moko ayebi ki président Elomé Soukari respect beaucoup na respect ko papa na nga mais papa na nga mo abiki je suis la petite folle voilà ayebi penza sikoyo bandeko balingami Roger na pesa ko conseil dans zoki sikoyo ndambu nazoki na mukesima par rapport ya kisomi nde natanga bino base na nga ndenga na base na nga wana na base na nga wana ekosala kende na kala mobutu mingi ponga na kala mobutu mingi voilà na kala mobutu mingi na ndenge la patron na Belvique Konzi tozalaka ne pe moi trop te mais tosolola moi trop pe sikoyo bayaya wana nde baza wana babayaya make bolinga te bolinga te na be babayaya baba masala ngati tuyebani bien malgré ça l'imbécile moko apesa nga Belvique Konzi la patron na ka elonga ba bébé surtout dans auta sous poto dernièrement avant matanga décor mais tika bolo bana mukolo
Le roi bébé. Moi, on a appelé âge, mon botal, c'est comme ton beauté. Un soir, on s'appelle moi mon pied casse. Le roi, moi mon pied pas Belgique quand il a patronne. Si vous et l'origine de comme là, et go salaki, à robot à belle vie. En fin, mais vous boire encore, n'andera ma béquille. Ya lo rande na mona ki aussi pêcher en black line wana sko autant wana ko masko mukala ta o jalelo mi masaki bo me misanga saki jalelo penza na bi photo ya ici pêcher en bobu to black line photo ko yanga na tshana profil sous awa ya lo kwa mwana 2 ans wana ya na ba benga ka mkona yo nandimika na sani yo zongi no bébé taya baneke taya maneke taya adolescent ya siko ngana linga ukonda te linga ile ngana ngakonda ti siko ayo zoni su leki nanga potai eso yo zoni wana tai lo kieto mais lo ko ka diminuer pas na za makolo ka nde konda ti voilà toi na kitsa bo comprendre nga boyo ka vernis ndunda yango te ndunda roté na vernis mais moi massacrer massacrer bangungien e bandia boyoka voilà wana na beto di soya ya na ngana mwandam en passant nde tuzakana ba yaya wana to apena base na base na ngaka ndizala na ngope na ko vanda pe boy obike ya beta ngelo momboy na sepela na uti obike ya lelo mo lobaki ya pele Alexa ona ko ki pe abo bo mega o sa disko loba leti sa yo pe tele ka ke lobaki ba ya mitema mabe balinga otika ba nyala fula mate yo nalobaki sopeza audio sopeza vote ebimisa na yo nalobaki nanga sosko yo sko calculer ba yango ya italinga te sko ba shaka ba makamba bongo tango za na base na yo wana batu moko boyebi ke oyo ba masalanga po ba ya ba masala biso te lokuta na bete ba masala biso te masolo bele to solo lamba ngozaka mingi oyo kande okola ya te lo ba tusu envia bango mo ndina ke muto pe na envia komande ya oyo muto pe na lukanda komande ya oyo ore ya ndenga kwena na objectif na ba penser na oyo biti yo luko komande yo za ne yo kendela on etinga na komi IGF boye ya ngale tisa mo ba numéro magique nga ya ngai nga skole tsingane na komi le tisa mo ba IGF na bino nyonso wana boye ya siko ndeti ndeni nkina na base nanga mina ninga base wana ana beta beta ya sala kilo mo boy na sebela na muti ya sala taka imagine funga kuna ko kena tina niveau ke na sebela na muti ko kena na ya sala kilo mo na sebela na muti tika la ka ya nga na tika ka le tina mina sebela kite na ngante lo ba igri mo bazaza bele na ko na bomba to ko zonga ngana sala ba na chaîne nga na sabi no zala mutu ya manga na plateau pona ndo makambo azate eza na chaîne nga eza na plateau nga na créer plateau nga na vandi côté moko boye na nesi bona kana na sima bilamba ngai bo comprendre voilà sikoyo boye ya telo kwa ba yuma o baze bele na ebite soki ezalaka ba bengi yo to nzala ko sutuka ba benga yo ata ku batango pe ba maeleti ba wazo bate ba tala ko babi o pe tsona bengi pe su siko ba ba ngam na tinda ka lo ba bilobela ngoti o pe lo ba bilobela ngo makasi boende ba sale pe ni nyango tala to abatu to raisonnable et puis makambo ebele bokanisaka boye ba ke bele boye ba ngoti je suis mieux placé na mambe ebele nga na ebele ebele wa 2021 2020 bo kufa bo bamba na kuna mais ba bazaba on peut na ba problème monti ba problème e koti na désordre makasi ba poli ba koti trop so bana na onka nde vana na onka to ke na onka ni ba semblant e ba na on position te ba lobana ati on to ma niveau to comme na lelo te ke biso pe to mo bima pe boye na ye pe bona bi chaîne na nga so na mona sepe ne lote na oloba to ma ba niveau ti ele kamsa nga makasi zaka ke ela bana bato apekisa te ya bato apekisa te o bona bela ke mutu asepela na makambo yo adia apekisa te ya moni pesa nga ba ko kama mo boya tala nandeni chaîne na nga na ya eloko sepesa nga te na oloba
neti bona loba kitoko po ya chaîne nga songi wana biso story biso ba songi neti somo mke bona betela bino par rapport à Gomez bon monde qui n'attend comme Gomez lelo depuis Gomez abima na média bobanda ko finga ye ko loba n'importe quoi sur ye ko loba ba makambo nyonso bo loba sur ye na boyo kanga na tanga comme Gomez mais lelo na baki na la permis ya kotanga comme Gomez bobi tu na te po na to banda no tanga comme Gomez bobo mala kana hypocrite na faute pona sepela te na ba makambo ebimaka na ya bo manga tanga comme Gomez te na tanga na Gomez mo ayebi ke na tanga comme na ete depuis makambo ebimana pona sepela te ngana parmi bato ba sepela te bo imaginer ce qu'on est na sepela te wana il fallait kana ya awa nous me comprendre nga sepela te non parce que nde tozalaka boyi toi na ba yaya toi na ba master toi na ba c'est normal bino lokwa bokala manzala bozelaka lo mwa mukie bima po bokangama na nzoto wa bato ko calcule yango nde mabe nango esalamaki siko mabe parce que bayokaki bino ntango bosala baplan bosala baplan ya ndenge fo bosala nde bizengi mosusu baase gene te bakokota ntina bacommentaire ya Gomez mpona koki commenter na page ya Facebook makambo basala na bapage na bino te makambo basala na bacompte na bino te na batiktok na bino te neti nga bona tanga bakombo na bino te na otikala kotia bino na baminiature ya bilo na nga te nde botia nga te bosalaka bien botiaka te bwa bizengi makasi yango wana esalaka ke bino fo banzala na bino esilaka na nzoto ya bato bomonanga na beta biso la Gomez bomonanga na loba mpo na mutu na manière na nga comprendre makambo na sepela te mpo anini mpo na konta ya na nga ayebi nabenga ya na nga na leli abi ya na nga esali mabeka po yo outi voyage po yo outi kuna na Nigeria nango esali mabi mais na ndenge toza awa monyoso avivre kaka na intérêt na ye par rapport a bamakambo na ye ekrashe kaka kitoko te baperiode na bosanta silence na nga na loba te Gomez ayebi yaya yebi nga kutu ezala audio te nga eza nga moko boye mais même Gomez wana aza na bapote na ye bamasta na ye yaya na comprendre te asanquiete po anini bango baye musique na bango yaya bokaka moko na nzoto bazalaki oblige asola bamasta na ye oya normal eloko bino bomona grave eza so boyoki audio ya yaya te audio ya yaya nde bino bozalaki nango besoin te boyoka pena mongongo ya yaya Gomez azwi message ya yaya atindeli ye Gomez atindelaka bamasa na ye nde yango wana trahison so wana eza te trahison eza te nana pota bobimisela audio oyo bayaya wana bino bokangami na nzoto baloba so audio abongo eza te ce qui est logique Gomez asoba bamasta na ye bamakambo bando solola wana c'est normal bamasta esali passe lelo aleli oui parce que apesaki confiance na bamasta na ye na bakwa moko boye tobengako bamasta te baboyi oui anotinda bino yafani na poto atinda bino donc c'est que biso babisuso bobenga biso bamikala kutu c'est que toa bamikala mwa soin ponga nsusu yaya depa aoke bapoto nde akendaka bapoto ne boye na abengaka na telefone tatindanga
po maka ba pesha la grande bazana baza ba groupe babanda ngotongo bakina ba orphelinat ba place ba veuve banini bomona ngata po ngande na boye c'est na mukala mo propre mais Gomez olelo oleli c'est que considération mais vous avez mis kala na ye ba boy na ye po ando tinda bino o koto ape sa régie o koto yo atambola vous avez mis kala ne bolata ba poloni na nzoto les beaux trahir boss na bino Kwata bo mati avion te beaucoup en Nigeria te polo pesa no kana makasi ya mwana ata soki ndeni te mais amakasi ezaki bolata ba polo bolia $10 na bolia $20 na quand c'est les 10 boza ba boy na yi siko liko nango apesi confiance ka ata na un fois ne olia ka na habité atonga yaya na lo bango pena bongo bona eso soni ekweye bambani bami mutude yaya nakata ndako totongana yana nga propre leki na nga propre na tongi ye na yana nga tongi na leki na nga totongana ka toka wana te wana subo boya ngo banini baba ndeka te ayirani te amati te ani te yaya bo na ye pour l'information na bino yaya bo na ye o akabana leki na ye te pona leki na ye abetili solo na baninga mabe baye baluka basane sinini ya bona yo abo mo ya cheche ya poster leki ne pour vous dire que et ça na ya elo voilà yes lara to comme si ko ya audio oyo bo balancer mikolo yo avant bo balancer biloko boyo kaka T'as bino na oya parce que je suis mieux placé. Ya ba merci les belé ba mi bangela ki déjà. Oya sa nini ke ko tourner film ke ni na oya oloba ona sepela koloba. Non nanga. Ya ona bandio oloba 6 ko. Ojo wane la kina ngoya bela te, eza ya filtre. Voilà. Na loba ki ngo jourana na zaki clair. Nous t'attendons bien audio, on a expliqué bien bien. Tu peux t'attendre que audio, mais va expliquer que bien. Tu expliquer bien, mais le roi bokanga maka partout. Le gars bokanga maka partout. Na ba fier et belé, et puis vous avez ba fier, mon ba orgueil, mon o na plateau. Ya sa père mususu koto moi si koto ya mobali bo vandi pa l'aise et bo moni ko bo su pena matière mon mbangu bo elora bizengi bo beta lisola audio moko ya mutu obino boko lobela mabeti bo revese mabe bo sali mabe audio wana audio obino bo fandi la wana audio ye ya ndoka ndali ngaka ngaba photo bo lobeli nani ya ngoto loba na bino bolinga yaya nati un jour vous comprendre ceux dans la rapport na intérêt na bino kandi na beta misa un jour et bimararaka ceux dans la musala na de vrai sens baba cook je me permets plus jamais on ba na bino parce que belé bana même compréhension soki bozalaka vraiment bato yo bolingaka yaya wana na ndenga solo bonga bozala bato boza vraiment bozala mbala moko na yaya wana mais quand ndena yebi bino boyengi pa ba yaya na nyonso bofinga lelo na confiance na bino ki na confiance na bino ki na mona bino ka bato waka bato mo babaluka pa pamba Bon, abino ka batu, bakmo babaluka papa, est-ce que na logique bolinga yaya? Ba ange adorable. Ya. Oh. Message bimi wana, bimi. Onga na ko expliquer wana ba o. Moni ba voix obino bolinga bobimisa papa. Bon ndi bozangi contrôle na maîtrise. Ba message na ngweza Yaya bengi Gomez ayambi te
azui temps pour na koyamba azui pe temps pour na koyamba pe yaya lobi malobo bino boye koloba na TV awa likolo ozanga contrôle na maîtrise na patience ya oyeba ke audio eza ya nani message eza ya nani te mo ba mayele te eleka ti pas président eleka ti pas président président Bengi Gomez ta sœur est là-bas réponds là kapito boza boza to sur la voix idée na ba message eza nga kosa na ngati après la même baisse on va mettre le texte tout ça va analyser qu'est-ce que théâtre dans ça peut théâtre chananga na ndo lo ba lo na sala lingi ya et puis là ça bino za la ba jour moko na l'équipe bien des jours na oya ça na posa ko loba na pona loba ça bino bo tshaka na miniature te pour finga la bino ya bino moko fois 10 000 et talingati oye ya nga na loba na loba lelo na baki na loba na weekend na lelo bois mitema mabe bois égoïste mabe bomi lingi bino moko bokosa na sima yaya bomi lingi bino moko bomi ko kande na sepelaka te ya Gomez abimaki nde na tanga komo Gomez te lelo na se permettre tanga komo nde lelo pe na se permettre loba na bino ba vérité sur yaya bolinga ya solo ti bolinga ya solo fo bo banda tan SB banda ti tan SB bene bandi fa bo banda wana wana bo telenga na ka telenga na ba mbi misu ba luka ba invité ba kotoyo misu ba luka ba sa ba émission kotoyo misu ba benga kotoyo ba timbela bino et pas bato ba boya bino nde bokinda epa yaya bobandi pe kokinda ngo teke bokwemba bo bokuta na ye bobandi ko kosala ba bêtise bo sala ka salaka oye sala ngaki na mona bino penza bolingati bolingwa solo za kati na bino ti za pona ba intérêt na bino bo ba makambo ebele bimaka awe na ba makambo moko ko bimaka pe te na ndenga solo na ndenga bolingo eko bimaka te bosa pena réunion pe beaucoup na pe ba réunion de baninga musu basala ka te la famille bota ba chéri na la batalo ka Jérémy Chabani ka cité beaucoup na raté lo ka baninga basala ka wana bongo na bwaki équipe nyonso ya pandisa nyonso famille bota ya msiambe papa chéri Mundirba papa chéri Mundirba nabaki bongo Jemima Ibele nabaki bongo nani ezangi Yamsiambe nabaki Tade Kalapa voilà des mères Nyangi voilà pour vendre après pour ça la réunion talo kwa baninga te ma chérie et puis bon la difficulté au musata ne baninga basala bava na plateau ta moi ba français on dit ta basala ki classement ta babaki ba zo bino te ba pona ba français ba tiki bino bino yango ba se révolta bokoma kanda batimbela bino pe basongi boye te mabe batika bino pona ndeki songi na bino ba comprendre ke boza wana ka pona kosa ba ida mabe ba ide wana na kamwe na ebite so bo appliquant en comment elo ba boye la bino ya mwana ti boya bondo yaka na ba ida mabe ekendaka boye ba boya bino ale sikota ba boye bino bokomika ko finga muntu bobosa na mbango bon par la vérité maquillage te ba ange adorable baba cook lelo pe na olobela pe bino na ndenge bino mo pe na boye bino bomonela musala oyo yaya nde bomonela pe na musala théâtre de bado kendele penza bobukana te bwana posa botikalaka bino bato oyo bokomprena makambo te bwana posa musala ekende bien échoué te bolinga kokweya muntu te bolinga faita muntu te nde boza wana so pena bolinga yango pena ya solo linda na gaspi bakobima SB te babimi
bokoti bango réunion bogangeli bango lokwa baleki bazongi sans que basimba bango sans que bafinga bango sans que balobela bango lo mwa mabe bana pe bazonga parce que ils avaient mal kotalaka bango boy Gazbi lelo na ba live ya TikTok Linda Kel Bumbashi tout ça makambo semblant tout le vérité Lina biso te kasi biso ba makolo kilo te bi musala te to sala kate ba owana ba oya bino wana oya bino bovandaki boniko boni boye bomona teke musala boni boye bomona teke kitoko te biso te bina musoko sala musala te namona ebele namonaka ngana posa te na kokomantele Linda machin non mais namonaka otali boye oh non bongo te logiquement bongo te wamba imbécile beba koloba biso te mi bofinga poa nini na posa te botika la sani azonga kaka bazonga po so ba carrière na bango pene ke beba ke bobe so ba carrière na bango en tout cas kitoko te j'ai suivi Lina Nansi Itoko nalanda ki epata dingala bomonti bato bandomi tunaka ba question pona nini kaka kuna eza nini tozana eloko mwa mabe koti wana virus asongi oyo esali ke bana nano sofale bapanzana bazanga kimia to eza nini bayende bavanda libela ou bien eza nini oh lelo na solo lango eza nini oh yaya camarade na ngai ici faloko a place azali alapa théâtre peno tuna sifa lobala biso ata mama eza nini mwa sana loba te alapa théâtre alapa aloba ye na vie na jour tomoni na théâtre toyebisa ye kaka ye komikunda akomaki produit nini tiatika théâtre camarade nanga bebe kimisaka masiala dina na mavinga o mabe Belinda Kandi la patronne la marraine à chaîne à SB la marraine à chaîne à SB oh le lobo vandela na nzoto bokangamela kae oh bo finga kana la marraine à SB ayaka kapwale kapande konasa musala obanda ko finga tema idée na bino ezaki bo panza batu ba panzana po bini bo sala na makamna ma intérêt na bino ya bosala boyeba akaki soki un jour ekoma ya mabe bomona biso tolakisa bino ke biso toao babenga singa famille bendanaka mekatanaka te me bino bokima eloko nalobeka suka konta SB ya mwana bino bokima depuis to bandaki bato ya mayele bazalaki meke batimbeli bacomprendre babi c'est pas possible babi mais qu'est-ce qui se passe mais eza nini non bozali mposa koyoka bongo makambo baaudio boyoki explication ya audio wana so ezalaki mpona bolingo fale pa bosala bongo par amour bokosala bongo te bogafaki wana pena bogafaki makasi bosalaki mabe mpenza
Fallait pas, hein? Si ma papa ça la makambo contrôle la rabo finganga. Bikota kota makambo il a déjà la bino. Bino na peut-être permission bolo bango. Banani. Ngala mi pese permission kasinga moko. Na lobo se pese lo bango. Mais ba comment na bino na tanga teda. Parce que la logique pour clore na robeta li solo ya mobutu péché ngate pour Luka Laxabino qui n'a rien à voir tina souka mais bon vanda à l'aise Lukara bo collé bo vanda tranquille Lukara bo sangi ça bo côté dans ma casse et sopara makasi et ça la sonne et ça la mabe makasi mambo simba bonti bon comprendre que la belle deux sujets na belle na côté na moi troisième na côté na moi quatrième na moi cinquième ba voice na belle na lobela iza wana mi bale wana avant ko lobela voice moko bo quelqu'un bo contrôler ka bo za maele bo twa sa mama roba zoba Lora bozala bizenge belé botika osangana boluka tamo bato mibale mayele ya bino bosangana boyeba kosala makambo bosala ba réunion bosala pe ba réunion lokwa ninga bosala na réunion pa bobima kosala makambo bozala bizengi makasi bizu bai kuna pona ba voice pona tolina pesi boyebi bo comprendre. Merci beaucoup na famille libota oba finga raté penza et tout le ba bien. Oba finga kawana ngana nakutana bango nana mona bango bosa la pe kiri na bango botanga pe liste ya bakombo na bango yango lelo ebele bokarami falon bitodi bokarami mwa za bato wana tika tina koloba boye bokangami ye nga sala communication journalisme marketing na unique dans la chaîne nanga neti boye tina aussi ça année oyo ka boye Kaboy. C'est ça que on a tourné un film jour en temps là ya awa ande bo comprendre jalelo. On a tourné un film bo jour en temps là ya ande bo comprendre bena jalelo. Mais en attendant la scène nga ka koloba o. Ya ka koloba do supporter nga na koloba loba nga. Na toki mo mingi mulunge et c'est là pas ta vidéo. Je vous aime beaucoup. Wana bongo na moni ba. Oh la mignonne Botika la sans la mignonne Bongolia zéro Le bezala qui na 10 52 yo Bongolia kona 1 Yango zo pesa posa pozongisa nga bebe na mbuma Basala ba chaussée kaka Pona ba voiture